Eh, yo, azalaka muninga na yo te ya. Oyebi yango te. Papi gen, tolobe la vie, tolobe makamwa monde ya mokili. Normal. Nazala ba camarade te, nazala muninga na yo te, tolobe la vie chez Papi Gen TV. Bonjour. Voilà, ndeka kokoti, hein, comme d'habitude, Zoki Tivanda, tout solo là. Pour l'autre dimanche, tu vas tout bas dans le palais. Vanda rapper mon andaku. Tu vas dans andaku te. Vanda andaku, le président journée ba match, journée ba mission ya bien, le kola ba kanga dadio yo boye. Vanda andaku te. Moi à Washington avant dans andaku. Washington, joyeux anniversaire, hein. Joyeux anniversaire mon pote. Washington. Profiter pendant les journée na yo. Massana Washington, profiter pendant profiter. Dans même occasion, on a pu s'imboter aussi et pas il y a l'honorable Papizila. Obim pendant la herbe, on a babilo Papizila, l'honorable na Lyon wana pick up na yo, mutunga Papizila na Lyon pick up donc il y a bimara herbe on a babilo. Ah mystique azila. Ndio ga sola damage. Donc Papizila en tout cas pick up na yo mutunga na Lyon wana. Big up aussi na Moutoulangaï, Jeannot Dibols, na Belgique, wana, Emile Bamba de Zurich, merci Nayo. Merci la bande de tout au besoin de Benga Bisso. Je crois que Kangada dit tout le monde est d'accord. Et Zangara Kangada dit. Kangada dit que ce que la moi, insanité, ya mike na minene. Kangada dit que ce que la voilà. Alors, il y a pas que Kangada dit pe na retour. Et ça peut na besoin Elia. Quand on a dit Elia ndengeni na partage na yo kaka. Parce que quand on a dit faut écouter batu, batu faut pas consommer yango, pour pas consommer yango partage na yo. Moi j'aime na yo. Voilà. Ko kantate ke makambo tolo beza mutu mutapesi biso. So mutapesi makambo na ye, to ya tolobi. Ce qui coïncide na makambo na, ça dit na situation na yo, ko kantate ke biso tozawana poto ke luka. De toute façon, tu vas t'embêter, tu vas luka makamuna yo tout. C'est-à-dire, les coïncidences ou les salma. Et puis makamango tellement répétitif, les salma trop na communauté congolaise. Donc, on est sama qui bouille, on est sama, on est sama donc voilà. C'est simple à comprendre. Kanga dadie yé pour na partage tout solo là quand. Ou yango photo solo là. Makambo belo eza ko salama lelo na communauté na biso pour batu ba solo là té. Yango moni Kanga dadie il faut tout solo là. Yango toza ko senga na batu sono za abonné na biso te abonne-toi. S'abonner na tolobe la vie. Ceux qui nanu au télévision j'aime te tamsumba liboso hein. Télévision pe moi j'aime. Ba commentaire fais comme tu veux. Voilà kutu wana batinda mutu te muna mutaibi makambo na ye ndeni ezali. Alors awa toye tozobeta masolo ya makambo ba otinda ka biso. Yango moni tellement makambo zo senga au comata moi ba grande ligne pour et ça la queue et permettre yo pour moi développement. Donc merci na bino ba ko peut se ma solo nazo ba chaque fois ba musu beso besio ma solo na bino en tout cas na lingi na tika la vraiment na anonymat biso tozo respecter opinion ya moto moni malamu akanga dadi yango wana muta pesi biso liso na ye zo to respecter opinion na ye et puis ma solo bo pesa biso to vérifier quand il faut ezala pena frère et puis et ce que ça liso na yo moko surtout donc to yeba que non liso les vrai liso les abuseurs et puis pour na kaka esunga la communauté. Voilà, en tout cas merci na bino ba okoza ko benga biso, merci ba otinde ba voice na ba on ba ki voice moko ekozala négliger ça donc tout ko exploiter yango malembe pour tellement to ça moment ebelé et on to sala ka fort to bimisaka malembe donc comprenez biso donc OK non malembe et puis je sais que on va y arriver. Alors lelo toye na Kanga dadi o ya lelo dimanche toye ko solanini. Amona lobaki awa ke makambo nyonso o toza ko sala émission moko Kanga dadi so bota 4 5 6 émissions parce que écoutana na ba problème aux sur place pour makambo ezali na communauté na biso makambo ezali yango wana ko kamote so moto betelo ko mo to sali continuité nango parce que to zo masolo mais to bimino na mo mukie na dossier to zaki nango parce que to zo na dossier wana po to zu susuma émission to sali ga lelo dimanche awa to zu peut déjà les susu et ma pas possible sur ma solo nango
Donc tokozongela susu masolo wana mais tobimira bi parce qu'il faut ko tanga ngo bien, il faut ko kotisa ngo pena bien na mutu pole ozoloba ekendaka bien omoni parce que bato tobeta masolo bango yemo ebina no beti bien non sali bono sali ndelo obaki frère Benjamin aza awa na Paris. Frère Benjamin oki kaza na Paris akoma na Paris awa frère Benjamin luka biso parce que eza scandale pour biso na Kanga Dadi tellement toza ko calmer ba moto tolingi moto ezala te na Kanga Dadi mais luka biso pour eza scandale parce que yo moko yebi na ba vidéo tinda na kata douche zo laver. En tout cas frère Benjamin luka biso na lombangu totala komona mboka te tobika frère Benjamin luka biso na lombangu rapidement et puis yo moko yebi so na obi déjà ko tinda ba vidéo ya ba douche ko laver ba nini do oyebi yo yebi donc luka biso na lombangu sinon te yo moko ya répéter pour biso ngani to sa mamona te bato yo wana pour ba comme na ba colère ba bimisa makambo wana. Alors baza ko se confier na biso parce que ba yebi ke Tolo Bella Vie Kanga Dadi Papi Gen azalaka aza droit chemin. Voilà. Alors lelo tout à l'heure là kulutu mo to benga ngai abengi ngai avec des larmes aux yeux aza kolela kulutu azolela nini atulinga lobi est-ce que makambo pe zalaka négociable, est-ce que ba négociaka pe makambo nini otonanga yo songi ga preso yoka, est-ce que makambango ba négociaka pe yango? On va essayer ya consolation makambo, ça fait très mal. Alors bien ngai moi si na yende mutayebisi il faut y a luka solution. Alors makambango za ndento fongo mbala mo vient à biso lobi sali moi mikolo azui moi contretemps na do na Mukongo moi contretemps ezwami. Alors yemo pas au comprendre été ezui moi temps et belé mon congolais répond de soutien. Alors il arrive pas à satisfaire sa femme Nandako par rapport yemo kondenga azoyoka biete ezui moi temps ndenge ezui moi temps boye moi si sikoyo alobi non trop c'est trop. Moi si avandisiye nkolo moko balamuki na tongo moi ça vandisiye bi makambo za no likolo eza likolo. Donc azala confusion na mutu na zo ebate ba po azala bien makambo so bien moi temps o ezui moi temps et ça dépend que non et peut essayer bon temps à préciser bisoté mais jusqu'à moi temps en fait na zu moi contre temps na nzoto. Alors moi ça vandisiye alobi na ye moi ça vandisiye non photo solo là. Ces derniers temps, moi, c'est comment on a colère moko ya kosaranati. Abi moi, c'est comment on a colère moko. Oh, la mukana tombo asidiki. Ozana butu bobole na mbidu moi, c'est colère ya kosaranati. Toutes les questions boazu ozu ngala. Abi nazo comprendre l'été. Moi, c'est abi que non, ba vanda ba solo là. Ba vandi ba pour ba solo là. Moi, c'est yebisiye et na komi na suka. Donc il faut yo oluka solution. Abi oh na luka solution ni abi nozo monter que nous satisfaire la soutien eza la rata so ngana okende wapi do yonde faut luka la solution. Oh puis abi petit na ngai par exemple aza via mukolo aza na plus de 60 abi na ngai petit na ngai na ebisa yo mutu balukinga nazo ebate na sala nini via bisinga petit via bisinga lobi petit nazo ebate na sala nini nazo ebate jusque là il faut na sala nini pour makambo yo elekeli ngai mbali boso bana na botama mwasi ya bisanga boy pour to vandaka to liaka to melaka. Yepa yebi ke nazui contre-temps. Non sala mon en côté. Contre-temps pena ya busakanate. Donc à tout ça l'indégni rien. Alors moi c'est Epsinga lobi. Yomoko lukelangai solution. Abina tuniye
Et comme makambo vous négocier makambo on a une solution. Est-ce que na ko négocier makambo on a eu parce que yo yebike na osala ngo siamonte na osala ngo parce que nous autres répondre ngate moi ça sali combien de temps ou meli donc na minute yo moi c'est ici à lobby il faut oublier l'angai solution. Alors via Bengi Bisso je crois que bino peut besoin d'abisso biso la solution yo study to betaka mo lisolo ndenge zalaka je crois que yo biso pe tango mususu roza la peine na moi likanisi ya kosunga ndeko na biso oyo akoyi ba problème oyo tant chose à likanisi pe kosunga couple oyo déjà le bimo aussi et sali moi temps akoma na ba colère moko ya kosakana te akoma na ba colère moko ya kosakana te donc ala mukana kanda ala la kanda la mukana kanda et après a epsi que non trop c'est trop photo solo là ko solo ngo nini yo mo fu lukela solution na lukela o mais ngai sikoyo makambo na ngai ou satisfaire ngate sikona sa ndenge nini donc faut lukela solution alors ndeko bengi biso po asolisa biso makambo wana bino pe bo sunga ndeko na ba commentaire parce que makambo est un peu moins ils du lobby donc c'est à dire ayo comprendre que moi et puis moi c'est le bango aza pena à l'air moko ezate que o aza ko imaginer makambo lo baye bien zo uta pena na kati na yi on sait ici est véritable non yo ndé faut luka solution té en tout cas au ko assumer. Comme il y a ma solution. Alors, tout mes canaux nous développer moi les solo on a le à chaque fois au moni quand on a des dissertations ils en a introduction développement na conclusion ce que tout mes canaux nous développer mon mouké tout mes canaux pas non mon mouké au début je me rappelle série Moroboé ils en a tout le monde a yebaki na Paris kaka Mutuana à Salaka AVC. Dans Salaka AVC, vraiment, on a reçu le temps pour Bakine, de quoi on a commencé moi quand même que temps mais oui kaka, azaki vraiment na étape inza na pena zonga penati. Docteur Ebsaki Bango, que normalement, tant de comment comment bien docteur si bango le dit. Ceux qui bandent 500 autres, basala gango ata une fois par semaine. Ou soit bagosa la pété. Voilà docteur Ntebsa Ibanga. Ou soit bagosa la pété. Pour la santé et en décomobali. Et si nous, eza batonga na yebi. Na yebi bon très bien. Na yebi si yo, moi si, a comme ko yebi sa mobali ke, ngai nazo koka na ngai. Na kokananga boete mobali likela ki sikoyo talaka mobali aza déjà to sala AVC mobali auto sala déjà AVC ba pekisi ye makambo wana ba bino bon ko sala yango mais ba bisi moi si parce que moi c'est nem de fois gérer mais moi c'est wi nga makambo pinanga na kokananga te balobi yo quand singa mambonga na osala on kota obita on azaki bien ezaki beauté siko bayibi singa iki to kende boyi to sala yo ozo silika pona moi c'est abi non na osikate menga nazo koka boyité ya bisi alobi mais au produit pena temps oyo ndio yebisanga makambo na ndenga bien ya moko boye soko moni wana mwasi alingaka yo soki omoni oza na mwasi oyo alingaka yo arépondaka na ba besoin na yo nyonso kotika mwasi wana te polanda mwasi mosusu parce que mwasi wana mokolo mosusu nzoto ne kobanda kobimisa solo okopola na nzoto mwasi wana akozwa soin na yo po alingaki yo po alingaka yo. Mais ce qui moi si ayaki na vie na yo
pour na kaka ta mususu yo bimaki champion yo côté nous a champion so moi c'est avec na vie na pour yo zaki champion obunda ba compétition yo so tchaba ba kao ngorongo wana moi c'est au chao kao moi c'est bino en tout cas ngai na ko kana souci kende moi si ana koma ko bima na ba camarade mobali o banda ko yozo mobali to ba gilutika mobali na kine moi si ana koma ko bima na bango bato bayebi mambo na oloba bayebi moko boye mutu moko boye biso moya moto za ko fongola ba porte ya c'est-à-dire ozo benda liwa na yo moko so so ya gelo ko kina mongongo na ye. Je répète encore, so zana mwasi moko boza ko se comprendre bien alingi yo sincèrement po linga ki opona nzoto te alingi yo sincèrement kanga na mwasi yo sinon te okolela na tango kala papa na biso pe je crois que bando za peta msolo contre-temps mais au moins na papa obi lelo so tali bien ba te belé lelo ba o comprendre te moi bangadi adia ezalaka nango bangadi adia ezalaka bangadi adia ba mondongo batanga wisi ezalaka ya mobesu pena s'il vous plaît okoyi penza ko banda ko lia tanga wisi ya mobesu zubukuta yango na tango kala c'était comme ça avant c'était comme ça c'était pas pareil comme aujourd'hui avant c'était comme ça avant c'était comme ça c'était pas pareil ndenge comme il est avant ezalaki ba maman na biso ya kala na ba biloko kolia mama zozwa soin ya papa na biloko mama zolambela papa azolambela biloko moko oyo ke papa kozwa kutu retour te contre tante sans contre temps ekozala tamsusu mwa o mais mwa wana kuna solution ezwami te on mona kala mona bando balikasu na monongo mukolo sukali na tango kala bandeko ba vienne na biso banda kolia ba père na biso banda kolia ba makasu bangadia dia ba mela ba Congo bololo le biloko tout presque comme un secret na ba masanga oyo zomono ebebisa nzoto na ba masanga oyo zomono ebebisa nzoto libala il faut que vous soin ya libala quelque part ba maman pe quelque part ya lelo quelque part baza ko comprendre penzati iba biloko olambela mobali na yo olambela mobali no biloko nini olambela kai pour mususu kutu asa ko s'en fout c'est-à-dire à s'en foutre kanaye complètement ba foufou belé bien ta digestion ça mané ba foufou belé comme un kilo ba maman ya tango kala banda ko ba solution mona ki azu soki mbunzi soki nini a tout soki matiti nini a tout voilà pour mobali ne fois la bien mais lelo soko tali bien au monde apenda ki donc est-ce que yo aura temps ya tout la temps mobali na okep na wenzo sumi bata pour ba mama kala zalaki moi ba poso manga na zui ba poso ba manga ba nini so nini ba tuti so nini est-ce que yo aura soin ya mobali na yo parce que lobi soki oki o contre temps mo salami mais quelque part il peut être responsable parce que bozarana il peut être responsable comment mutu bozana ye
contre tes yeux, c'est que non, il y a la solution. Ce que solution, il faut la yo. Évitez, hein? Il faut la solution. Ce que solution, il faut la yo. Donc, aluka, mon tumora zalawan abanda kubimana yo. Donc, yes, parce que yo, donc, yo, comme une asuka. Non, non, mon abbé, mon tu pas kufa la magambo. Non, non, mon ata. Oko gérer ma kamuna. Évitez, les gens âge mo batoko gérer te. Je sais pas. Ba maman on peut se nos conseils. Faut que battre la libala na yo. Ko landa bilanda landa te, ko yoka biyoka yoka te. Soit ka temps ya ko soigner mobali na yo na ndako. Poza mobali na yo. Soit ka temps ko soigner na ndako. Iba bilonyo ko lambi mobali na yo. Ba tanga yo bateka na ba château rouge ya makasi za na château rouge. Tangu so mike wana. Ba mondongo ezali. Hein? Comme on dit, bangadia ezali. Et puis papa, au salaga effort par jour, il y a 2-3 ngadia, il y a kaka. Parce que le sucre, c'est un matin dans zoto. Et bon makambo belé sucre. Vient à biso aza na souci moko na zo sabino goza na idete. Toi beninga ou ndeko ana souci makasi. Donc zotuna est-ce que makambo yope ba négocier kayango pomba liboso banda botama ayoka bazo yepseke non, c'est-à-dire ba négocier makambo yenda luka solution makambo ebomi mabala ebele makambo ebomi mabala ebele soki oyebite mutu musu ayebi oyo makambo mususu awa tout ça l'émission pour la bana mikete. Je crois que tout ça l'émission pour les adultes bateau bon et moi à chaque fois faut contrôler la bana ba téléphone la bana faut contrôler donc bana de toute façon sur côté déjà à mode émission de comme déjà émission pour le balinga les belé boy donc pour nailler il ou elle va se fatiguer à bien non on continue on portail le côté à zapper parce qu'il y a besoin moi à mon abilo mo sonner voilà donc là awa je m'adresse aux adultes. Quand on a dit ça pour les adultes, tout cela n'a pas adulte. Ceux qui ont yébi quelque chose, n'hésitez pas. Mais quand on commet la paix, parce que ça va aider, Batumi Susu. Mon quoi coca azate. Pour la maman. En tout cas, besoin quand on moins soin parce que lobby comme on non ngana ko na ngate yo mo fulu ke na solution pour contreter yaka nzoto nyoso za na contreter na mais je crois que ceux qui osa besoin moins soin ya papa côté wana et puis c'est ba jeune mama batakala non kasi batakala na bazaka batakala bazaki ba jeune ko abisoti soka soin okenda ba château rouge na place où ça ba manzaka na yo na place où ça ba manzaka na place où ça ba boité bon sans autre ndenge ndingo bon sans autre na yo on refuse pas mais ndingo zo zo soin nzoto na suppose zo soin ya mobali na yo na ndako oza malamu tant on est kokola to bi mona bidon mo te wana kisi ya papa to ba ki est-ce que le les a les sous. Est-ce que le qui c'est papa ils allent les sous de la loba qui a onabi basi belé bazo comprendre makambo souti moi c'est repasser la mobile na ibilambate moi c'est bon c'est mobile bilambate moi si donc c'est à dire bouzou na bouzou sikoyo yo tango yo salaka bongo ils appellent contre-temps na yo parce que vous êtes fatigué moi bon ça nino ezate moi ça nino ezate bon mobile côté na ye normal pour la mobile normal mais yo siko de ton côté ce qui siko yo mobile a eu contre-temps ya makambo pe tam sous sengaki participation na yo parce que vous êtes obligé de participer mais tellement au boya ko participer lelo est arrivé et pesi ndenge pesi wana un tambala moko non
nga na lembi na ngai vraiment na komi na suka. Et puis plus grave oyebisa mutu que non aluka solution. Parce que solution eza nini? Solution eza que nga na biso vie clair. Eza na bamboka mungu tozala bamboka mo toleka bo biso toleka mo expérience pene yali. Na mboka mo toleka boye ponga na alianga ndote. Nga alianga balianga ndote la pesi bino mbote. Bakaza mundele na Lagos wana tu vas se belé bakaza mundele ba Guinée Mogrosso tu vas mo belé ba mona moni bato Italie bato Italie Patrice Mogrosso karate na ozawana wana mboka na ngai de casma tu na de mutu moko correct au moins on va ba pasteur qui peut mambo pas de problème. Celui qui problème c'est que yo ndo akolo na ozala wana karate wana mboka na ngamba on na sata moi 10 jours pourquoi pas na vana ngai dans mboka mo na leka na ndo loba moi c'est mon bel bazaki ndako moko et ça la nzambe asali grâce moi c'est yé pour za grâce nzambe moi c'est yé liboso na mikili to moi c'est ya komi na mikili yawa mobala tikali tutikana mobali na mboka msusu zalaki we mungu msusu mobala zo pisanga bi papi gen na utale mona kama mutu triste ngabi mais qu'est-ce qui ne va pas yaya na makambo wawa ngabi yo to apepele mutu mère auto kenene abi yaya tika wana momina kiasali okene presque ba 1 an lo mondinga obini abi moi chazo yebisaye moi ça zali malade à quel hôpital tant à l'hôpital docteur a dit ça moi si que non madame toi t'es pas malade il y a le dit voilà moi si m'tazo yebisa master moi si naï docteur a dit moi si non madame toi t'es pas malade il y a le dit non je souffre abi non t'es pas malade malade yozobela malade yango nini moi si on ba la docteur a dit que non malade yozobela les manque ya mobali atunier mobali no za wapi. Il y a ici docteur Abinon, il est en Afrique. Voilà moi si vous avez mambo no sonalo. Il y a ici Mobali, non? Il y a ici docteur Abi le copain naïe, ceux qui marient naïe, ceux qui Mobali naïe, Aza en Afrique. Abi docteur Abi a dit "Oh mais pourquoi en Afrique? Ben c'est loin. Mais toi tu peux chercher, il y a des hommes ici qui passent de gauche à droite là. Il y a le but, non, c'est quelqu'un que je l'aime beaucoup, tout. Docteur Ebsia, mais non, non, madame, t'es pas malade, donc c'est-à-dire il faut au Lucas, solution nous a guéri, c'est-à-dire il faut maman présence d'esprit, on a Ebsia, on a compris 2 fois, pour notre quand on peut sur Kalami, il n'était pas ya Moutunanga Mouboué, en Afrique, à tout bétana, les Solomon, il y a Ningiwan. Tant que masana betra le sona nepsenga le bia ya moi saki abia bon na bi moi saki yebaki ndeka yibi na bia yibisho bongo abi na bia c'est fini ozangi ndenga le bino ka bongo ozangi maladie nango docteur et puis c'était vrai na suka filme bakabona ayoko yoka master na ye moko nde mutu parce que moi si a comme na suka bêté déjà mes libre tant a bêté mes libre ye mamo heureusement ya fonga nga na yebisi na singa bia ya momi wana ki momi ndanga bandika ka boye en tout cas ça l'effort okende soko kete 6 mois à ebele oyo comme ka mususu c'était après ce quelques mois donc moi si abala ozo comprendre donc makambo yo eza ko salama si ko soza ki mobali ngebi mo non te bande ko basi quelque part ngalinga bino mo trop beau soigner protéger libala na yo batela mobali na yo lengela mobali na yo tala mobali no liaka nini contrôler ka mobali na yo
baya ya biso pe yo moko kozera mwasi kaka contrôler te yo moko poko banusesa nzoto na yo moko ti et puis lelo liso komona jeune garçon pour biso toza sous jeune garçon te pour jeune garçon bazali jeune garçon je crois baza to bao bazo nager na ba 20 ba 30 biso de ba 40 50 ba nini donc yeba ki oza sous jeune garçon te biso komi na donc ça dit biso komi ba vieux mais ya ba petit na bango ba petit pe ba vieux na bango vous comprenez donc yo moko lukaka pe solution ba jeune lelo ba komi ko kende ko mela tala conséquence nango ya lia conséquence nango o mela lelo mo bo yebi ata oyebi dose nango te donc yo zo mela ngo pona obino o ngapi na ça dit faut bina donc ngapi na faut bina donc na boma nde ko boma liwanza zo ndo baby sanzoto na yo oza ko baby sanzoto ya yo moko na âge na yo ozo ndimo melaka biloko ya ndenge wana bimele baby sanzoto na yo keba na bimela bandeko na ngai ba jeune bokeba na bimela ata bandeko oyo ba camarade na biso ba âge mo na biso même moi likolo na biso bokeba na bimela ba traitement eza na ngoka awe totambolaka na ba traitement awa kotsa mingi biloko bolona nzoto na yo éviter bière à malili éviter ba bière à malili éviter ba biloko musu éviter ba kwanga ba nini il faut éviter ka on dia kwanga mais et comme répétition te lelo kwanga lobi kwangologie lobi kuna kwangolo zonso obité que ceux qui constipation pesa soza constipé soza constipé ma trop siko tala makambo yeko Olivier na biso vie siko na minute oyo mama na confusion na moto azoyeba te akobanda wapi akosuka wapi mwasi abi yo moko foluka solution c'est-à-dire mwasi pe alembi sikoyo vie fois sala nini ngana epseka na lobi vie monde obino luka solution foluka solution rapide pour ça luki solution rapidité kombo na yo ezala nkombo kuna kuzoka olela tango olela nto akotela oza suti pour moi tu sois ça bandit déjà ndenge wana o basi batala mingi pe terrain na bango pour ya côté imaginez ayebi position ya mobali ndenge ezali mais yeso na mki na tongo colère na buto la ngomata na mbetu colère to sunganaka te bandeko mibali to sunganaka moni kanga dadie ye pona to sunganaka to pesanaka ba conseil yo yebi nini oyo we kosala pona makambo wana pona yo yebi via sala nini yango na moni faut pas ko forcer kanzoto na yo biloko eza nango ebele awa batangawisi eza ebele tangawisi ezali nango bamondongo ezali na baayi kaka monika ayi oyo bakazwaka ayi mais faut supporter sobengi ngai olakisa yo metoka makambo so ezali sobengi ngai tolakisa yo faut tosunganaka mais bamama mpe na kote na bino lobi mpo oloba teke yo moko oluki nanga solution. En tout cas, banda ko lukela mobali na solution. Yo nde fo banda na solution wana. Ok na wizo sombi tanga wizo yo tuteli tanga wizo sangisi ba oyo ko sangisa wana. Kende na chateau rouge tuna ba webisa yo. O sangisi mobali no le razo mena yango. Omona ke mobali oza toujours en forme, santé neza toujours bien. O lobelo ko wana ti. C'est vrai, oza mutu. Olembi. Mais au lemani est-ce que tant aux banal le solution ni o ya o lukela yo. Par contre yo ne faut que le solution.
ntango omoni yango situation ekoki kopersiste ndenge wana te, kende luka solution, kende luka tuna, kende sombela ye nini, somba nini, somba nisangisa yaka ameka nano mpe komela yango ta mosu akozwa solution. Mais yo yebise ke ye nda lukela yo solution, tosali ye aluka yo solution, mais yo lingo lukele solution te. Po ya kolukela yo solution, mais ce que yo solution yo zoluka po, parce que pour solution na ye quelque part yo senga ba mayele, esenga ba mayele soko yebaki te olande mission oyo mama koboya mobali no pona makambo wana te. Atomoke na conclusion, mama koboya mobali na yo pona makambo wana te. Tu peux faire quelque chose okozwela yango solution yo moko mama, okozwela makambo solution. Obandi nanu na contrôle, ozwa pe bidon moko tiaka bidon wana ya 5 litres, travaille pena biloko na kati mpona papa mela, mpona santé ya papa ezala bien. Yo moko mama banda kosala yango po lobi ozwa réclamation ndenge po lobi okoma na ba colère wana te. Yo osalaka nini? Yo osalaka nini? Yo salaka no eloko te. Donc non, eza mpona bien na yo moko mpe mama, n'est-ce pas? Eza mpona bien na yo ya bongo te. Conseil gratuit na bandeko mibali eza soki omoni mwasi aosalela yo te, yo mpe kozelaka mwasi asalela makambo wana te. Toi aussi tu peux faire quelque chose, okosala nini? Okoluka mpe mwa biloko na yo, mwa batangawisi, mwa banini. Zwa mpena ntango ya kotraitaka nzoto na yo, zwaka ntango otraite nzoto na yo. Papa yemba aloba petite ayebisi yeke petite alobi na nga nayebi mouvement te na leli moto satisfaire mwasi na yo eza yo moko. Alors luka basukoki yo, luka basolution te ke omela eloko moko boye oyo osantire be biso na misisa motu etelemi soki ndenge nezo oboma nzoto nopamba, oboma nzoto nopamba. Epuis kokomisa nzoto omoni baproduit naturel nde yango nde moto esungaka, parce que nzoto basakanaka nango te. Po makambo na oloba oso osali erreur ki obandi komela bimela bakomprime banini yebaki obebisa yo nzoto. Ntango nzoto nde kobeba otikali motu ya bakomprime moto ya bambuma ovanovani kek. Mais soki outiliser baproduit naturel, batangawisi, bamondongo, bangadiadia, basali na tangawisi oyo ya bololo. Et puis il faut éviter mingi sucre. Nekende kote mona moni ndeko mobali mo azomela te na tongo na yebiso atia sucre lokola nzoi. Sucre si ça a même force dans nzoto, tu éviter. Faut éviter ka sucre na nzoto. Mobali faut nzoto ezala konongo na éviter ba sucre. Ta biloko zolia. Éviter komela masanga ebele. Pour la santé na yo, pour la santé na yo moko. Pour lobby ezala te ke non esalaki boye pesa mona bato pe tort pa pe mona bato. Voilà, merci Kanga Dadi na biso ya lelo. Conseil yo topesi bopesa pe ndeko mwasi conseil asani. Moi je crois que conseil a bien zaki akende na ba château rouge wana bateka ba biloko wana asomba mobali ameka bandeko somba na biloko wana. Et puis tango sombi yango kozana pressé te que non face la onga tout de suite là koza pressé te somba pena kanga motema kende sombela biloko wana yaka tuta sala soneni tia pena tanga usu a kilo otili abana. Et puis chaque tongo conseil gratuit, chaque tongo mais la gata maya citron, on citron pena okati citron ozo au finir na moi vert au tie mai au tie moi miel mais là ta mai citron chaque tongo
kolamuka kaka te mama olamuki bomemba moko mokulu abakulu bandi kofina te longo wana esika kofina avant 12 heures traité na nzoto parce que nakomela mai ya citron na mwa tangawisi mwa miel na kati omona ezosokola yo nzoto ezosokwama kuni fufu ya mboka oyo mpo tobanda koevite mwa fufu moke yaka fufu ata moke kaka boye par semaine mpo kolia mpe fufu ata une fois faut éviter fufu mpo fufu soki otali bien ezovanda na nzoto elongwaka lelo te ya fufu talaka soki elali sonaka ata mwa 2 jours simba ngo mwana donc c'est-à-dire ekomba libanga éviter koliaka bamafuta mobali il faut éviter koliaka bamafuta faut éviter koliaka basucre bamongo ebele c'est-à-dire il y a un certain âge oyo il faut kobanda nalobaka na émission mosusu ya baage mosusu il faut kobanda kobipesa discipline na nzoto na yo moko yekola komipesa discipline yekola kotambola droit chemin yekola kolia yekola kolalaka mpe moi avant esalaka bien c'est vrai mboko eza mboka basimba leka kota mais yekola mpe nakolala avant talaka so olali avant te talaka so ozolalaka baretard baperte bapongi baretard ya bapongi obiki même elongi na yo même elongi na yo façade na yo c'est-à-dire odégage sous beauté moko boye oyo faut dégager te omoi bilaki no c'est-à-dire elongi ekomi fane kwa miso ekite vimbi so ndenge nini mpona baretard ya bapongi mais so olali bien même oloba bien conseil gratuit ndeko na biso ya mobali papa na biso oza na choix te luka basolution ezali kokeluka mpe solution ya nini te luka solution zwa sikoyo batraitement kiri mpena ya batangawisi wana kilo bato batekanga bachateau rouge baza na bango bakilo komela tangawisi mpe ya sukali te oyo batie sucre na kati te mena tangawisi ya bien ya normal namona bateka bakisi ya kobaka na chateau rouge mama mo baza wana bateka bakisi ya kobaka fo yekola mpe kobaka fo bakaka mpe yo bakaka te fo bakaka baka yo bakaka te poani fo bakaka. Merci de nous avoir suivis. Je crois que Kanga Dadi, mon rôle à Kanga Dadi, Yangoyo, quelque part, Isako Zongisa, ça dit Tozotia réconciliation, Kanga Dadi, quelque part, Isako Sunga, ba couple, Kanga Dadi, quelque part, Isako Zongisa, Batubaza, va toujours bien, Kanga Dadi, quelque part, Tozo Lindate Mabeya, Tane, tu vas passer sur ma solo, Yandeko Benjamin, Tobandagi, Tosuka Pena Yango. On te lancer un message ndeko Benjamin makambo oyo osalaki yebaki soko oluki biso te tant topesa mokongo na makambo oyo po ye wana mokili makambo wana osalaki kuna na Afrique soko continue awa osambo danger na okoso te omoni Dieu merci bato kutana bato otindela bango biloko wana ya yo moko oyo otindaki yo momo totindaki heureusement bato baza mais bato ngo pe lelo ba omiko donc ça dit grâce à Kanga Dadi pour et traumatiser bango que mobali mokolo boye ye moko avandika boye moba kamatama muto yebite bo partager ta intimité moko te oyebi yete bo partager intimité moko te mais comment ko kamata nzoto no ki mobali otindela ye po o exciter sikoyo o exciter pe bango te moi si on peut à côté là esprit et puis on va dire petit dabino. Moi, je ne vois pas. Je suis en train de merci. Restez connectés. Na Kanga Dadi. Et là, au moins, tout ça est fort. Depuis hier, tu peux essayer de me parler, l'autre peut essayer de me parler. Pourquoi pas peut-être que c'est me ça tout. Mais, tout ça, on a pour nous, numéro de téléphone, on a déjà affiché. Nous continuons pour le bateau, nous sommes pour la biso, nous avons pesa biso comme makasi, nous avons pesa biso.
et puis moi partage nabino et vous allez bien et voilà benga biso partout aux ali pesa biso di solo na yo et ceux qui ont koka ko solution je crois peut-être koyoka sonité koyoka no sonité et puis ngai nazotika la vraiment na lima so bisinga ke noté papa papigen na lingité qui ont partagé et qui ont partagé au bibisa voice tanga yokana donc on va respecter opinion donc opinion na les vous allez respecter et puis voilà donc tout comme il souka merci on a bien nous tout on dit merci na dans vos pesa ki biso quand on a dit na biso lelo tout comme il souka to kutani lobi d'ici là botika malam on partage et pour ça la bien tozo c'est la peli solo na toza causer la solo na yo to lobe la vie hein kanga dadi. Stade de martyr et comme un stade Aliwa. Quelle grâce! Bandoki basangani na stade de martyr. Ona kobo mabai nyoraye. Mawao. Ona kobo mabafamia bato. Nyonso wanaye. Ona bisengo ya mokili. Nyonso wanaye. Ona bisengo ya mokili. Eloko kuzobosa nao. Jijima ya soka. Basangani na stade de martyr. Ona kobo mabai. Mawao. Ona kobo mabafamia bato. Nyonso wanaye. Ona bisengo ya mokili. Nyonso wanaye. Ona bomengo ya mokili. Eloko kuzobosa nao. Jijima ya soka. L'homme récoltera ce qu'il aura semé. Galaxie 7. Nyonso bozosala bato yesu akufela bokofuta un jour bancho Moka mobimba babomaka bato bakangaka bango te. Moka mobimba babomaka bato bakangaka bango te. Bango nyonso bapoliticien, bango nyonso bafaux pasteur, bafaux chanteur. Nzambe akojuge bino na mabe bozosala na mboka ya Kongo. Moka mobimba babomaka bato bakangaka bango te. Moka mobimba babomaka bato bakangaka bango te. Bango nyonso politicien, bamusicien, bafaux pasteur, bafaux chanteur. Nzambe akojuge bino na mabe bozosala na mboka ya Kongo. Les femmes sont violées, malmenées, maltraitées, abusées, mawaningue. Il n'y a pas de vraie justice dans les mondes. Nous attendons la justice de Dieu. Stade Makieza pour la loisir et communauté de mesure. Démonstration pour la popularité. Ma innocent bazokweya na sacrifice diabolique. Pukolingi ozala esclave ya moto lokola yo. Yesu akufa po yozala mumbwa moto te. Eli 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 la basta badani. Mon peuple périt faute de connaissance. bazoyokola bana nzambe basinya pata makila kolanda bango te basi babunga nzela Banto kosa banto Bakanja pemba. bankadia kosa bankadia okosala juge mokolo asuka ye omabe bososala bokofutango. L'homme récoltera ce qu'il aura semé.
Yesu Kristu akundama sekwa bino kupoli Yesu boponi barabase Yesu ne Nzambe Nzambe ne Yesu Yesu ne Nzambe Nzambe ne Yesu Bokonzi Abakonzi Osakana Yajure boko sotoka Osakana Yajure boko sotoka Osakana Yajure boko sotoka Osakana Yajure boko sotoka La nouvelle génération Mopepe ambula elekeli ngayo Ngambo ya ebale buji na maboko sherie Boni lisusu okanga kanda kati ya bolingo Aspe na kobondelo songisa bolingo yo esilaki te Lelo yokeyo Sheria mama ati nani alula yote Nani alula yote na kitoko na yo Nasengaki na Nzambe poto vanda seko seko Nabondelaki makasi aspe ya mama Nakotaki banda kwa Nzambe nyonso ya mokili Nabondelaki makasi aspe ya mama Nani alula yote Nani alula yote na kitoko na yo Nasengaki na Nzambe poto vanda seko seko Nabondelaki makasi aspe ya mama Nakotaki banda kwa Nzambe nyonso ya mokili Nabondelaki makasi aspe ya mama makambo maleki mokili ya Nzambe mokonzi epa yozalinga yawa mawa na motema ye mokili ya Nzambe makambo maleki mokili ya Nzambe makambo maleki mokili ya Nzambe